problème bine zaka faire kaka botika faire go la place aux ali ozo beta bazo so pena ba coup de tête plongeon. Moi je sais que tu aimes pas faire ça c'est sûr. Non okay. Bazo tala yo ba bi ko linga faire été. Yo kutunde zala ba moni non pourquoi parce que moi au moins je suis parmi des gens on a le barana faire vérité pour abonga sa musique nekende liboso. Yo zo ko sabato awa ke faire gola. Ozo ba faire abonga sa musique mutayemba vita imana même bato ozo kanisa wana bazala kino na type na marché te. Ozo lo makamodo mesurer. Tangu vita imana tange bandaki banana zaki na type na nzema. Na ba génération na bango. Ozo bossa na tonde tangu ayemba franc congolais wana. Wacha uko alama wano. Nana zala kuna. Yo yebite ozo makambebele obungaka. Tala ba erreur place de Tiara. Ozo sola na bibliothèque toke. Tala erreur place de Tiara. Toke papa toke yawa wana za mabe. Fera za mutu moko na vie, fera za lokola mupepe. Donc mupepe zanga makolo makenda ka partout esika lingi de fere. Toke papa. Un voyou warrior vient de promettre la mort à Ferregola na tribuna ye nyonso alobi yo muyaka ya Fere tokotumba yo walai tolanda avai na kit ala tibe kashine ondie mutu abo yemba ondie mutu mo ba za important na mboka o ndota se loko te pe na mboka o yo muyaka yo totumba yo lai voilà donc il ne se limite même pas à faire alobi bien yo muyaka il englobe même na tribu à faire alobi ki tokotumba yo donc nous les warriors tokotumbayo walai. Alors vous allez me dire c'est quoi la différence entre lui na Mutoyo? C'est quoi la différence? Na tambula Kinshasa maluku asina pona lukanzilani yokoyae na mataki penzetelo kola sache pona lukanzilani yokoyae yebisanga talelo la lepananga ye singona kozala nangona yebite singona kozala nangona yebite okola lelangana butalelo suko moteko telemanga tana butalelo Chéronsa plaisir mangeza la kanama bokono kaju Yomotoloba qui nous sapina misa tuezali élévateur attention et plaisir ya mon abisso Ozala qui garde yo ngamilelo meurtrière na nene chérie disparaître na vinangai na salinyo songa na zobi kate est-ce que na kata prison ngana kuza guérison meli baki sabo koko ya ndenge ozamanga mubesu atasa mwala koleo sala lokola njingile vele lokola bimisa l'amour lokola kitsabo kondi singaga mokomi balimisa tutemitano te elingi kaka moto moko miseruma. Après récite spectaculaire ya Ferregola na plage ya Mwanda na festival Beach Cop, Ferregola pesi biso rendez-vous vendredi na samedi oyo tokutana na centre culturel pour na festival Eshima. Na Mwanda ezalaki festival mais Ferregola considéré un concert na ye ndenge abeta na ba stade de martyrs ndenge abeta na ba Didas Arena ndenge abeta na ba Genève Arena ndenge abeta na ba Cor Arena Ferayaki ayimbaki Ferayaki asalaki matalana te et Ferregola matsaki jeune moko jeune wana yaki abino yaza na posa ayemba nzembo ya vinaigre. Là où j'ai beaucoup aimé encore Ferregola de nouveau motema na ngati siko nazo lingana yeba Ferregola zaka magicien Mark House obino boseka ka Mark House keno Mark House zana talente petit wana ba faire pesi micro abia ko yemba nzembo ya vinaigre 30 secondes après Mark House ba Charlie solo ba nani ba G solo ba grasse basse ba yelbiso nani wana mélodie instrumentale wana ya nzembo wana vinaigre. J'ai vite compris que non orchestre à Ferregola ce n'est pas n'importe quel orchestre. Ba oba musicien baza sima ya Ferry baza na talent boseka ka orchestre à Ferry pamba
mais Fer aza organisation moko ya musique ya kosakana te. Raison pour laquelle na bisabino que Fer Gola azana orchestration ya munene, Fer Gola azana contenu musical, Fer Gola aza musique. Botiaka tembe mais soko landi conseil ba extrait wana bien. Tango mwana wana Fer apesa ki micro. Oko comprendre makambo na biso que non jet set ya Fer Gola eza équipe nationale ya rumba. Comment fait-il nzembo boyemba Fer Mba en 2007 ba marka oze bazalaka te ba Jisolo ba Charlie banani bazalaka te mais siko na 2026 20 ans après mwana moke ye asengi nzembo wana mais na 30 secondes ba musicien ya Fer Gola ba bimisele biso mélodie wana ndenge Fer yembango mélodie zo beta na sima mwana tia vona ye. En tout cas, félicitations à l'orchestre à faire. Tant que tu as dit que non, musique na biso lelo so que musique, so que ça montazo protéger image ya rumba, ya faire. Alors, le 1er août, Fer Gola kozala na Kolwezi. Akola biso concert à monene na ville minière et pas Fifi Masuka, to kuta na planète J, $100 ya pamba. Kuna mbongo esirkilaka parce que ça ville minière, kuna minéré na ne temble na Lualaba. Et tout le monde a presque riche na Lualaba. Ou a ebi kosala musala maboko. Parce que kuna soyebi kosala musala maboko zanga mbongo te. Alors tous ala ba courageux. To tikala kate maramandole. To yebi kola kosala musala maboko. Et Fer Gola ebisa biso ba jeune. Tous les jeunes gaulois faut kola musala maboko. Alors ko zela kate mo boti apesa yo. Ko tikala toujours chez les parents te. Pour ba biso oyo. To longwa maboko ba parents kala. Nazalo kwa feri. Na bima na maboko ba parents na ngai na l'âge à 15 ans. Na 5 provinces. Depuis na fois na 5 provinces wana, je continue ya kosala makam ono basala na famille na ngate. Na fina na 6 études na ngai licence na 2019. Et na 2021, j'ai réussi à kosomba double parcelle parce que nga technicien informatique. Na sombi double parcelle na nga. Chez biso na ba oueli. Et les lois sont dans compter na ba aksa ba mapango mususu. Et parce que nous on travaille, beaucoup on sera tendé to yara to lobela artiste na Facebook, na YouTube, na TikTok, to za ba musala te on to za ba musala. Raison pour laquelle bon on attend surtout nous on vidéo te. Mais parce que nous travaillons. To lobela artiste c'est parce que on a vu à l'artiste azana makambo malamu, aza ko protéger culture na biso, raison pour laquelle biso pe tozo vendre image na ye na ndenge ya propriété. Alors bino ba oyo bolingi kosala musala maboko te boya bokanga ba famille na bino bandoki te parce que ndenge obotami ozana période oyo okomi na 20 ans na âge ou okomi na 30 ans okomi na ba âge ozana ngoko leka 20 ans eza par hasard te nzambe a placé pose la solution ya ba problème ya société mais yo lingi kozala solution te yo lingi ozana esko problème ezala bongo te nzambe sukati na période oyo na génération oyo ati pose la solution ati yo te pose la wana kofinga ka bato po bino bo miseni mingi ko boya ka bato kofinga ka bato mais yo zo finga bato wana vie na yo mobimba eza vie à souffrance eza vie à difficulté mais bato zo finga bango ba réussira déjà avant na ba avant ayo comme âge no bango ba réussira Fer Gola réussir vie na ye aza presque na 19 ans ne Fer réussira vie parce que déjà Fer eza déjà na kati ya wengi à l'époque wana. Déjà, vous avez un grand Wengi à l'époque, vous avez déjà signé la récite. Et Fer réussira. Premier voyage de Fer qui n'a pas à Zongibo, à son bel maman Ndako. On a fait les actions sur les aballages, ils ont 22 ans. Mais ce que vous avez déjà plus, il y a 30 ans, vous avez fait les parents. Ngalo Pang, on a liboso. Je l'ai acheté à l'âge de 27 ans et demi. Non, on a commencé avec 28 ans, dans son bac, le Pang, on a liboso. Ce que vous avez continué à faire un rabat. Au moins, on a fait ça la carrière. Biso déjà tous en avance vie âge nazana 33 tala déjà depuis na somba lopango na ça fait déjà presque 6 ans depuis na somba lopango ezana ndako na kati na tia bato bazana kati na lazana province mususu lopango na province mususu mais ce que yo finga bato musala ni yo sala pour gagner vie osana eloko te mais tika ko finga bato ou baza déjà na avance na vie na yo